Bote na biso banso oyo ya bino ndeko Yeyo, artiste, styliste, modeliste, créateur Lumière Kambulu. Desejo a todos calorosas boas-vindas mokolo malamu na biso banso. Bozomona yake awawa na oka moi kitoko na bapape na ngezo kima na mopepe pona ezali deja ngonga oyo tozobenga ete to profiter pona eumela nango te na poto awa. Nasalaka na émission na chaîne télé oyo ebengami Réflexion. Avant ya kobanda na kopesa liboso mbote na ngai na couple oyo ezosupporte ozosunga Réflexion Clarisse Lupengi, mwasi ya propre ya pembe ya kimia ya kitoko makasi. Force plus force égale force. Wana mona loboko na mobali Marco Yonda Roma Cloud, mobali moko bogar posé aloba mingi te maza na baida malamu mpona koyeba kotambwisa Réflexion. Message oyo ezali pena ya mama Magi Love Kitoko. Tozali na bosenga na yo, to lance invitation, mais soki ke biso chaîne na biso elobelaka tu biso eza chaîne ya ekelamu na Nzambe na bana na Nzambe. Chaîne na biso ezali chaîne ya tout le monde, ya domaine nyonso. Alors soki omoni ke ozali na capacité to ozali na tango ya koleka na chaîne na biso oyo elobelaka tout sauf mafinga pardon, wana oza bienvenu ya koya na chaîne na biso. Mais soki ke bozali bato oyo bolekaka na chaîne ya ba chrétien oyo ya bandeko na biso oyo totangi bakombo lokola couple Kibala oyo ezali na émission ndako ya makambo, obie na émission ya mama Mati oyo ezali fongola na ndeko na biso Patrick ya ba chrétien. Soki omoni ekozala malamu oleka kuna, ekozala esengo na biso mpona biso tolingaka ke verité ebima pe yokana pe emonana. Yango sikolanda biso bien mpona lelo toyili pena kombo na yo ya mama Magi Love Kitoko. Mpona tozwi ba message ebele na kombo na yo, surtout tozwi yango mpe pa bapakano te oto pa basumuki te, mais tozwi message na yo to tozwi bakompleni na yo epai ya bandeko na yo bakristo. Obe bato oyo bobenganaka bakristo bosambelaka. Bango nde moto bazotonga yo, bango nde moto bazoloba na nsima mokongo na yo, bango nde moto bazo kokritike musala na yo oyo ya kitoko yo ozosala ya kobengisa bato na mboka ya Kongo bayaka kobetaka miziki awa. Entre temps ke yoza na bandeko basi pe mibali oyo tokosite bakombo kala mingi te babetaka pe miziki awa. Alors bokolanda publicité na biso, après la publicité na biso nde tokoti na message na biso oyo tokopesela bino sango yango. Lumière Kabulo TV, Lumière Kabulo TV, Lumière Kabulo TV, Réflexion avec R9 Fabrice, R9 Fabrice. Mobali Madeo, Balingaka, mwasi lolenga ninyango, nengo salanga eleki makasi. Kabulo TV yo, Lumière Kabulo, Réflexion, Réflexion. Double CD Fantomas Engayo. Il est là, il a toujours. Barbito s'abonne, chaîne les amoko. Ça c'est DJ Maboko. T'as un an à s'abonner. Bon bino. Donc mon yango na YouTube tozawana. Moko kaka. Réflexion trop bandela. Réflexion. Réflexion. Lumière Kambulu. Yangwana. Balai qui est ça la biso bien. Tous en simana pour et ça la G. Bongo. Toujours. Avant tokota kuna tokopesa message ya ba video moko tambolaki ngai moko pe nazalaki na yango oyo ezali ya bolumbu ya mama na biso to ya sœur na biso ye azali moyembi moko abandaki koyemba pe na Pasteur Moïse Mbiye na kotia kombo na ye kuna bokomona yango.
mais bazosala analyse ya koyeba ke ezali ye to ezali ye te. Na ndeko na biso wana o bolumbu ebimi azali pe moko ya bayembi ya bakristo. Ndeko na biso na kombo ya Trina Fukiao tokotila bino pe bafoto na ye, botala na bafoto wana ezali ye to ezali ye te mpona bolumbu na ye ebimi. Alors aza moko pe aza moyembi monene, so obeti kombo na YouTube okomona ye, toyebi te ezali ye to ezali ye te, yango ezali ba news ezotambola. Pe Pasteur Deniles to prophète Deniles auti kosenga pardon par rapport ya maloba oye développement na ye alobaki mpona likambo ya Marcelo o mwasi auti kotika biso méconnaissance na groupe nyonso oyo ya réflexion. Kobomba bomba mabe hypocrisie kolo yango toye to meko kabola obena meka kopesa ba réflexion na ngai par rapport ne makambo ezokende ana mboka ya UK, précisément na London. Toye na dossier oyo ezali kobetisa bato mabaku, toye na dossier oyo ezali esengo mpona bamisusu, toye pe na dossier oyo ezali kotia pena mbilinga na mboka oyo ya Londres. Toye kolobela sur Maggie Love Kitoko asambelaka to asanganaka na lisanga oyo mobateli mpate akambaka na kombo ya Kimbati. Je crois biso beaucoup tozala na Londres toyebi passer na biso Kimbati. Maggie Love Kitoko mais ye auti kobetisa concert ya passer na biso ari papa na mboka oyo ya London. Abengisi pe mikolo tozokende concert na biso ezoya ya frère na biso Michel Bakenda. Bayembaka très bien passer ari papa betaki sino te ezalaki pena kitoko, concert ekaya bien pe na konzela ya kondima toyebi pe concert ya ndeko na biso Bakende koleka kitoko. Mais nini yango oyo epousse biso awawa? Biso tozali ba makambo oyo ezolobama na kobombama, biso toyaka kobimisaka yango na poasa. Oyo ezali message ezekende tout droit epai ya Mama Maggie Love Kitoko pe na kotinda message wana na bayembi presque ya Londres na ba journaliste ou bien présentateur ya Londres. Message eza ya 3 personnes wana. Ok, na kosenga pena na bokebi nyonso na bandeko nyonso bolandanga, me mutuna oyo kozala basé mingi na bandeko tobengi ba journaliste to ba présentateur oyo bayambaka kaka ba chrétien. Na kotanga bango lokola Mama Pati oyo asalaka émission ya Fongola, couple Kibala ya émission ya Ndaku ya Makambu, pe ya nandeko na biso Patrick Nyenkesa. Patrick Nyenkesa, je crois. Papa natangi kombo na kitoko, ndeko na nga nalingaka mingi. Bino boyambaka mingi, obe bosalaka ba mission na bino mingi na ba oyo babengami ba Kristo. Biso ba oyo ya réflexion, biso tozali tout terrain na bana na Nzambe na bikelamu na Nzambe, biso réflexion toyambaka. Mais bino par rapport ya kolanda ba mission na bino to remarquer boyambaka mingi bandeko na bino oyo bobenga bandeko ba chrétien. Alors sujet na biso ezali awa message oyo tozotinda na kosenga na bandeko nga na tangi oyo bayambaka bandeko ya ba chrétien bomeka kolukelela biso Mama Maggie Love Kitoko, botunela biso ye mituna oyo. Ma mituna oyo toye kopesa eza mituna oyo bazotonga ye na yango, bazolobele na sima Mukongo, na kati ya mboko ya Angleterre to na Londres. Ya liboso oyo nga eza euti pai na nga, kotuna Mama Maggie Love Kitoko. Ndenge ozobengisa bandeko oyo bayembi na mboka ya Congo Kinshasa. Ezali révélation ya Nzambe
ndenge ozobengisa bango kashe na bango ezali na niveau ya likolo koleka kashe ya bamusicien ya Londres basengaka to ezali na se ya koleka bakashe ya mission ya Londres oyo osengaka. Raison nini oyo ezotinda yo obengisa bamusicien ya mboka ya Kinshasa me awa wana Londres na UK komi na baprovince komi na kati ya capitale awa bayembi bazali ebele bayembaka pe ebele baza pe na badiske na marché oyo ekoki kosala pe yo betisa bango. Raison nini yo betisaka bango te na mboka oyo ya Londres to ya UK? Tokopesa exemple ya bakombo baza tellement ebele na province na Londres mais tokopesa quelque bakombo mpona epesa image ya bato tozolobela. Toza na sere na biso Beloti Rema ayembaka très bien aza na message ya très bien. Gisèle Mati oyo azali moninga Trésor Image ayembaka bien pe aza na banzembo ya kitoko. Tozali na Nisa Lesi, tozali na Dina Kikala wana na ndenge ya basi baza ebele me toposi kaka mwa bakombo moke mpona esala malamu baoyo totangi bino te bomitokisa te mpo toza na bino na nsima mokongo na bino toza na soutien na bino. Alors na mibali tozomona Héritier Songolo, toza na groupe baponami ya papa na biso Carlos, toza na Dede Ekofo, toza na Leve Zango pe toza na Roi Moke, toza na bayembi tellement ebele ya basi na mibali. Mais tozomona teke banda komba esili banda bafongoli porte na bakombatant ke musique ezongi oyo tozoyeba te soki eza fali pupa moto azongisi yango to ezali feregola wana eza su deba mosusu ezopela. Mais na oya bakristo toyebi te nani yango abandi kobeta grand concert eza maikala mamuta bandaki to si ebandaki na bato misusu bino bosi débrouiller kokommente yango na bacommentaire na biso. Tellement biso tomoni ke eza na bato bayambaka kaka bakretien baza wana bolinga peka koleka na bachaîne na bango eza christianisme yango biso toyei kolancer message indirectement pa na bino bomeka koyambelela biso mama Magi Love Kitoko mpona yeba koyanola biso na mituna oyo na nsima ya nzela na bino. Eloko nini esalaka ke abetisa ya bato ya Londres te bazokima mbangu kokenda kobetisa bato ya Congo. Entre ta budget peut-être koki kozala ebele obe élevé par rapport ya bana na biso obe bandeko na biso oyo bazali na mboka ya Londres. Raison nini ezotinda ye baza na molimo te ya sante oyo azomona to eza eloko nini oyo ezopekisa ye abetisa bayembe na biso ya Londres te. Alors ngai oyo tobombaka pe sango te par rapport soko toyoki toyaka kopesa mama Magi Love Kitoko baconcert na yo bato bazoya ebele eza pe ya kitoko biso pe tozomona yango oyo pe ya makenda bato pe bakoya ebele ezomonana. Mais yeba ke ebele bazoya wana baza bahypocrite ebele bazoya wana baza na esengo te pe misusu bazoya mpona nini baza na elika ke bazwaka ma vocal obe baza concentré na cœur bamonana esala malamu. Mais maloba oyo nga nazoloba na yo mama Magi Kitoko Love Kitoko ezali ke mosala oyo ozosala eza business mpona okotisa mbongo tozosala yango mpona nzambe moto atalisi osala yango. Voilà comme ezalaki kaka lisolo ya moke ya koyeba kotuna na mama Magi nakei kota ya bayembi bayembi ya mboka ya Londres bayembi ya UK motuna na ngai yango na bino nyonso oyo bokolanda video na ngai ya moke bozoko mituna te mpona nini mama Magi Love Kitoko azobengisa bato na Kongo azobengisa bino te mpona bamisusu deja bazotonga mama Magi bamisusu pe baza na kidiba me bozoko mituna te bozozwa pe courage te ya kokende kotuna mama Magi koyeba eloko nini ezosala ki ya bengisaka bino te ezali nini. Bandeko na ngai bozwa courage wana mpona ezali malamu te moto amonani comme na biso mécène ya mwasi babengaki nani na biso ezalaka mécène obe producteur obe mobetisi ya musique ya bakristo azoki ebengisa kaka na Congo mais awa na Londres aza pe bino
mpona nayebi ke bozotonga mpe nayebi ezosala bino mpasi, me boza na courage te ya kotuna ye mpona nini. Boleka mpe na bachaine na bino chrétien oyo natangi bakombo, mpona nini boza na courage ya kotelemisa sujet oyo te. Merci. Wana ezalaki mpona kaka bayembi. Alors message oyo ezali mpa mingi basé na mama Maggie Love Kitoko. Motuna na ngai na nsima na yo napesi yango na nzela ya bato oyo bayambaka bino bakretien. Mama Mati Fongola, émission Fongola, couple Kibala, ndako ya makambo na ndeko na biso Patrick. Bo lukela biso mama Maggie, bo tunela ye mituna ekosala biso malamu makasi. Soki ba réponse na bino ye ekosala biso bien, mpona etya pe kimia na bandeko nyonso bakolanda video na ngai. Alors na ko encourager na bandeko nyonso oyo balinga kokende concert, bokende concert ya ndeko na biso Michel Bakenda. Merci na batali pe balani nyonso ya réflexion na mokili mobimba. Merci na bandeko nyonso basalaka biso ba video na bango, bazwaka ta na bango, bazwaka ba énergie na bango. Merci na bino, nzamba continue osala biso pena ngolo na bino elongo. Toza na besoin soutien na bino na lolenge nyonso. Thank you so much. Wana mbalasima tomona. Réflexion chaque samedi na 19h30. Wana okomona biso émission réflexion. Merci